Shafrakatoske veligangra sevalimonde sekrachia lida bonska sofre kita lagastese zevronska dele brave nando klina ribaramskisa lido krosa frakatila bandish. Oh hallelujah li graska vonsa le grando le pragadesa gadashtes. Lord Olo to peso kembo pe masanjoli kwete mokota ali lokola yo uzali mokonzi na bakonzi nkolo na bankolo uzali bandeli pe uzali suka uzali bandeli pe uzali suka uzali ya liboso pe ya suka papa na peso honneur pe kembo kwete mokota za lokola yo yo ozali kitoko koleka oto koki koloba yo ozali mokeli ya lola pe mokili nzambe aseko to kumameli yo matondo pona bolingo no epa batu nyonso bolingo no epa batu nyonso nzambe nguya nyonso to peso matendo pona bolingo no munene no parce que tindaki Yesu Kristo poete oyo nyonso kondimela ye akufa te me azala na bomo ya seko matondo pona maloba na yo mtonde pona sango na yo na komisi yo ndenge na zote ya mateya oyo epa bato ya nzambe epa bato nyonso na mokili na zosambela nzambe ke nguya na yo kembo na yo pe bozindo ya maloba na yo emonisama na kati ya mitema na bango na kombo nkolo Yesu matondi nkolo bato bakoyamba liloba na yo na okokitesama na mokili mobile na kombo nkolo Yesu matondi nkolo epa na ngwende ezala pona libela pe boyo pona libela na kombo na Yesu amen boye malamu na iglesia na biso na internet na mosala nzambe pasated ezalaka esengo ya kozala na bino awa nazo tumela boyei malamu na moto nyonso kouta na bakontina nyonso mokili oyo eza awa bisika tolobelana na bato na mokili mobimba mpe tokomisaka nzambe mpona privilege oyo apesi biso po ete toloba maloba na ye toyebisa bato nyonso nini yango asalaka na bomoi ya bato nini yango asala na moto nyonso oyo akoyamba ye ezaka esengo na kokabola maloba na nzambe na yo tozalaki olobela kondima lelo na kokabola makanisi moko kowuta na Hébreu chapitre numéro 11 Hébreu chapitre pe na kotanga verset 6 Hébreu chapitre 11 na kotanga molongo ya toba alobi soki kondimeyali te ezali pasi mpo na kosepelisa ye kozanga kondima ezali na lolenge moko te kosepelisa ye po ete oyo ayake ba nzambe esengeli andima ete nzambe ali esengeli andima ke nzambe ali wana ya option te ozoyepa nzambe te ke okuta no yo sengeli ondima ke ye azali wana nde oyo esengeli mpo opusana pembeni ya nzambe yo sengeli ondima ke azali mpe azali mofuti ya baye nyonso to oyo nyonso balukaka ye na bokebi nyonso ezali ye mofuti abi esengeli oyeba ke azali oyo azali nzambe azali bolingo wana nde nzambe azali nzambe ali bolingo molonge mosusu akokoloba nini eza te nzambe ali bolingo biblia elobi ke nzambe alinga mokili mingi apesaki mwana ne moko ya likinda po ete oyo nyonso akondimela ye akufa te kasi azala na bomoi ya seko wana nde nzambe toolobela alobi ye alongolaki nzambe mwana ne moko te seki nzambe bolingo ndenge nini nzambe aza bolingo yango to nde tozomona tomona lisusu ete aza kaka te bolingo liloba na ye ezala iyo biblia elobi ye anetoli liloba na ye likolo ya bakombo nyonso wana nde mutu ya maloba nzambe ezali mpo na biso biblia elobi na Jean chapitre 1 à partir du verset 1 alobi ene bandeli ezala liloba ezala na nzambe liloba ezala nzambe
The same liloba wana ezala ne bandeli ya nzambe and there was not mpe eloko moko te ekelamaki na libanda nango abi na kati na ye bomoi ezalaki pole ezalaki the progress, the development. bofuluki ya bato. You see it? So liloba nzambe God's word, ezali nzambe liloba nzambe ezali nzambe God. God's word ezali is nzambe. God. So that word, liloba wana eza liloba ya that's why bokanga it says to you that I'm not a man. that lobi aza moto te mpo akosa azali mwana moto te oyo abongola makanisi na ye soki nalobi eloko nakokoyisaka ngo wana nde nzambe And I nayebisaki didn't bino tell you that lisusu God is not a man azali that moto te you know, soki aza na esengo akoyebisa makambo ya malamu me soki osali eloko ya mabe then he ye takes you alongoli maloba nyonso ya he malamu kicks you out of our position. azongi position mosusu oyo apesa yo He strips you of the things you are eza doing solo na makambo apesaka yo because po ete osepelisi ye te po nzambe alaka bongo te nayebisaki bino lisusu nazokanisisa bino ndenge alobaki na jacob he said, I will not ke nakotika yo te and I will not mpe nakotika yo moko te until I kino perform. nakokokisa eloko nyonso oyo nalobeli na oyo etali wana nde nzambe akanga bana maloba na ye. In fact, the Bible says heaven and earth shall biblia pass. elobi mokili na mabele ekoleka lola na mokili ekoleka kasi maloba na ngai ekosila ekolekaka te. The word of God shall outlast. liloba nzambe ekotikala nsima ekotikala nsima maloko nyonso. And I did tell you, nalobisa bino lisusu you also ought to have Yo, faith in what God. esengeli ozala na kondima na oyo nani nzambe asali yo nini nzambe asali yo He made you. He said to asali yo you that you are alobi yo oza righteous. bosembo na ye na kati ya yesu kristo. In fact, he first of all tells you that you are alobi yo oza sembo But now he ye says alobi yo ozali bosembo na ye he tells you alobi that yo oza mokonzi ozali mwana mokonzi wana eza makambo so faith is not just about kondima eza kaka te na ndimela ya nzambe but you have to esengeli do what ondima God mpe said nani you nzambe are. alobi ozali And mpe act that osalaka faith. ndenge wana You believe ondimeli what God oyo said. nzambe abengi yo Act mpe that osali ndenge alobi na yo So ozala I don't just ozondima kaka believe teke that nzambe God asali nga is mokonzi. I'm not trying to wonder if he was talking to me. nazali kobundana te toyebi yango te nayebi eza bongo And because lolenge na ndimeli yango I dare, nakotambola mpe nakosala makambo lokola mokonzi nakoloba lokola mokonzi I dare nakotambola lokola mokonzi. Say, Abi no, pasteur pastor, ndenge nini yango eza possible? I live in the slums. Qu'importe, It qu'importe, doesn't matter. You can live in a mansion, but you have a slum. okoki kotambola So it's not by eza te living in a kovivre mansion. na nini So that's not wana what te nde it is. okomi so mokonzi. In fact, Biblia the elobi Bible tells us that certain bakonzi kings mosusu na bakomami that having bazala been bakonzi kings, it didn't dawn on them. me that they bayebaki were teke bazala bakonzi. So it's not by being putting on the road. eza te ozala wana It's the ya motema heart. It's the ezali recognition boyebi that you will. mpe bososoli And ke God nzambe is asali yo the king. mokonzi. omoni This is wana what nde you oyo do. asali yo You okoki can't kobongola yango te okoki obongola yango te. You are now the ozali son. siko mwana nzambe Is that eske eza good monene for mpo na you? yo That's why yango wana Jesus yesu nde Christ akufaki na ekulusu lolenge wana because po they ete understood okososola that the Son of God doesn't mean ke that bana he's a nzambe eza kaka child. mwana nzambe They te knew that Son of God means po ete bango bayebaki ke God in flesh. mwana nzambe elingi oloba nzambe na mosuni ya bomoto bayebaki yango. They knew that if it was just about ezalaki kaka na mwana nzambe te there would have been some problems about eza that. eloko ya mabe te me bayebaki ke ntango balobaka mwana na nzambe elingi oloba ete nzambe na kati ya mosuni ya bomoto. That's what yango nde basosololaki and yango wana that's why they were bango so bayokaki pasi mpe batiaki yesu na But ekulusu. now he has also made you a me nzambe son of asali yo God. mpe mwana nzambe. Bible says now Biblia elobi God sikoyo said, we are tozali bana sons of nzambe God. We are tozali now. bana mibali tozali bana mibali ya nzambe sikoyo Now, sikoyo now. This ezali is na ntango oyo tozali we are sikoyo now. So we are sons tozali of bana God nzambe in human. na mosuni ya bomoto. Oh, I hope you can nayebi ete okoki koyoka nayebi ete okoki kozwa yango that might be too big ekoki for ozala many na children minene to mpo na learn. bato ebele To say things o about koloba the Bible, makambo okotala but biblia these truths me you can't oyo read. okoki koyoka te. Or if you said Abi, son mwana of man, moto. a son of man also means mwana a son moto of elingi God. oloba That's what Jesus meant. mwana nzambe
soki omoni makomami soki okei na makomami omona yango abi te ke azali mopo aza moto azwa clairement ke ye azali nzambe na kati ya mosuni ya bomoto nzambe na mosuni ya bomoto yango wana nde oyo nde nzambe asali yo ozali mwana nzambe mwana mobali ya nzambe mwana mobali ya nzambe. Alléluia. Alors Biblie elobi ete makomami ekoki kobebisama te, ekoki kobebisama te maloba yango nde abengi yo matondo na nkombo na ye. Sikoyo tolobela eloko moko bokeseni lelo eza kaka te abengi yo apesi yo mpe eloko. Sikoyo nzambe alobi oza na oyo oza na okuna esengeli ondimela ye esengeli sikoyo otambola lokola eza solo wana nde kondima. Biblie elobi ke soki tomoni eloko mpe nakotangela bino eloko moko ya kitoko malamu na 1 Jean Yohani ya liboso chapitre 3 mukanda ya Yohani moko chapitre 3 akotanga verset 13. 1 John chapter number 3 verse number 1 Jean chapitre 3 verset 13 alobi makambo oyo nakomeli bino ebondimela na kombo ya mwana nzambe no bayebondimela kombo ya mwana nzambe ke boyeba ke kwete boyeba nazotangela kwete bino boyeba ke bozali na bomo ya seko kwete oyeba ozali teke okozalaka kwete ozali na bomo ya seko kwete ondimela mpe ondimela na kombo ya mwana moto oza nango sikoyo ozali nango. Biblie ezolakisa na bokebi nyonso kozali nango yango wana nde ekomi abi nango nalingi boyeba ke bozali na bomo ya seko bomo oyo oyo ezali te ozotala omona ozwa eloko te omona eloko mabe kenda suka abi ye okozela te tino na suka mokili ozali na bomo wana sikoyo ozali na bomo sikoyo soki ozali na Yesu Kristo ozali na pole wana sikoyo wana nde Yesu Kristo amemelaki na mokili amemela biso bomo ya seko na Jean chapitre 10 verset 10 alobi boyibi ayaka kaka mpona koboma koyiba mpe kobebisa elingi olobaka adiebolo te me na contexte oyo azalaki kotangisa azolobela oyo nyonso bayaka kaka diabolo te oyo nyonso akoya mpo ayo kobebisa kasi na sens générique azomentionne diabolo wana eza karaktere na ye aya koboma aya koyiba mpe aya kobebisa. Alobi siko ngai na ye moto te alaki oloba lokola Yesu. Nzambe alobi na Mose ke ngai ye Yesu Kristo mpe ye asaleli maloba moko alobi nazali oyo na ye oyo nde babengaka construction na alobi na yaki alobi na ye bazwaki yango bayebaki ke nzambe kombo na ye ezali nazali alobi ngai na ye kete bozala na bomoi ke bozala nango bozala nango bozala nango bozala na bomoi wana mpe bozala nango botondisami nango nyonso kembo na nzambe sikoyo ndenge ye akufaki mpo na yo mpe asekwaki lisusu na bawe mpo na kosikolama na yo soki kondima na yo eza na kati na ye mpe ondimi ete azali nkolo ya bomoi na yo yo ozali nango ozali nango ozali nango lolenge tolobi yango sikoyo loba naza nango naza na bomoi ya seko loba yango na ngai loba naza na bomoi ya seko loba naza nango sikoyo bomoi ya seko ezali réalité na nga présente awa nazali nango wana nde solo wana munene
omoni See, wana ezali nene that's what the religious wana people ezali bato ya religion bakosala yango te But Jesus me yesu alaki mpo na religion te ayaki mpo na religion te So, ozali na have bomoi ya seko eternal life. sikoyo Now, this is what wana nde nzambe alobi ozali nango what else? mosusu does God nzambe say? akokaki oloba yango te Oh, 1 Corinthians 1 chapter Corinthiens chapitre 3 1 1 Corinthians Corinthiens chapter chapitre 3 nalinga yango mingi ansepela nango mingi I like to always read this from the na kolinga otanga yango kowuta na mokanda na bomoi it's beautiful reading. ezali malamu kotanga 1 Corinthians chapter bakorintien moko 3 and from kobanda verse na verse chapitre misato number 21. verse tukumi bale na moko Verse number 20 from verse kowuta na verse 21 21 all the way. ta mosusu 1 Corinthians chapter number 3. 1 Corinthiens chapitre 3 Just a minute. From verse na 21. kotanga verse 21 alobi It says here, oza nguya makasi oza nguya makasi alobi it says, so then, wete let me just read from the Living Bible, please, so that you get it. Because nalinga boyoka ngo malamu alobi it says, so don't alobi bozala lufundu te of following the wise men. bolanda bato babwanya ya mokili oyo yoki Did you hear that? You Tang know, mosusu. sometimes people just bato balaka lolendo balobi nayebi oyo nayebi eloko oyo na gouvernement nayebi buto oyo na parlement nayebi babiloko boyo You know, it's not a wrong thing. eza mabe te koyeba bango me kotuta tolo epa na bango te yango nde biblia ezotangisa po ete nzambe God has apesaki yo oyoki yango asalaki mpe apesaki yo deya nyonso oyo ozalaka nango posa wana eza yo alobi nzambe apesaka yo deja apesaka yo omona moto Because there's nothing that they are going to be giving you. eza te na eloko ozolanda moto wana apesa yo oyo oza nango te nzambe asila kopesa yo nyonso oza nango posa He has given apesaki you yo paul mpe apesaki yo apollos mpe apesaki yo pierre lokola basungi na yo He has given you the whole world. apesi yo mokili mobimba po ete osalela yango oh. Wow. The whole mokili world mobimba po ete osalela yango and life bomoi and even mpe death liwa are your servants. bomoi mpe liwa bazali basali na yo All of apesi yo present oyo ya lelo and all mpe of the oyo ekoya lobi all nyonso are ezali ya yo yours. And you belong mpe yo to Christ ozali ya kristo mpe and kristo Christ. azali nzambe Did you see the omoni equation? ekwation You yo ozali ya belong to kristo Christ mpe kristo and Christ. azali nzambe But He's giving you all of things. ye apesi biso biloko nyonso ya bolo yo He's giving you everything. All these things. alobi are biloko yours. nyonso oyo eza ya yo So you say, oh, Pastor, this is bipanse oyo eza kitoko mingi kasi ndenge nini biso toza kaka na bapasi I'm still experiencing, you know, mpe financial tozotraverse badifficulté financière God, nzambe ali molimo and God, when He te says nzambe ntango alobi no eloko moko He speaks. to alobaka na us. molimo na yo omoni So God does not need those evidences to tell you whether He's nzambe ye alinga te evidence mpo ondima liloba na ye eza solo soki kaka ondimeli maloba na ye That's a voucher. wana ezali coupon to bon apesi yo And you exchange yo that voucher for okochange yango mpo na valeur nango ya solo by laying claim to na kokangama yembe nde na oyo nzambe You asali exchange that voucher for okochange anybody yango by laying na claim to koreklama it. oyo nzambe apesa yo deja You lay claims to it. You said, I have bi everything. nazali na nyonso oyo naa nango posa ozosala réclamation nango bi naza nango nyonso lelo mpe lobi koya nazali na nyonso oyo naza nango posa I'm not in short supply. naza posa eloko te I do not nazanga lack eloko te anything. ozomona See, as you make those ntango bold yo ozosala baproclamation oyo yo audace nyonso yo ozoréclame you're laying réclamer claim to what God oyo nzambe has asila given kopesa yo you. omoni See?
ntango osali yango the voucher is exchanged. bon wana coupon wana bachange yango mpe valeur exacte emonisami na bomoi So na yo you omoni were blessed. God nzambe apesi yo eloko is nyonso giving nothing for you to start. eza te yo balobondela nzambe mpo nango Your life now ought to be a bomoi life na yo of esengeli ozala bomoi ya action de grâce yango nde bomoi wana oyo yokobika You know, there are many people boni eza who bato go ebele around oyo bakele begging bakaesemisi God, nzambe pleading to God, you know, because that's parce que how bongo they nde the one who oyo comes atangisaki bango ayebaki mingi te But when you come to the truth ntango of ozoya na Jesus, bososo ya yesu kristo He reveals to you like He's revealing to you akokangola now. mpe akolakisa oyo bakomaki kowuta na If you biblia read it from soki anywhere, otangi this just yango helps omoni you nga na to trace it better. soko But na ede yo every tradition nyonso tells you that all, ezolobaki nyonso eza ya yo all translation, la tradition nyonso because that's exactly how abi it wana is. nde nyonso elingaki And esala just for you not to be alobi confused esengeli about tozala what he konfi said, mpo nango all abi things, biloko whether they be nyonso things eza that ya yo ata present, biloko ya lelo that is the things that are biloko eza now. wana sikoyo The things that are extant. He said, abi eza ya yo hallelujah. Oh, bless yawa pamba banzambe So what are they being ntango ozala used? future nzambe alingi yo So you can might as koki well just say, ondima all the ke present présent belongs nyonso to eza you. ya ngai Say that with me. The loba present na belongs ngai to me. présent nyonso eza ya ngai And the mpe future future eza ya ngai alleluya Hallelujah. Oh, what a man, oh what a mwasi ya woman, ndenge what a nini man, mobali ya what a ndenge woman. nini Jesus Christ yesu has done asali so much ebele for mpo na us. bomoi na yo And someone is moto telling mosusu you right azoyoka nga now, sikoyo you've just heard oyoki makambo ya kitoko Oh, he said that obi sounds oyo eza good to me. malamu ezoyoka na But malamu that's why it's kasi called yango nde gospel. ebengami evangile Gospel is good. evangile eza sango You're malamu sharing good news with moni one sango malamu who doesn't have eza na this, oyo aza na biloko who oyo doesn't know oyo he has ayebika aza na this. biloko oyo te If he has to come to you eko and esengeli eya that's mpo na what bonne nouvelle wana That's nde what bonne good nouvelle now I brought you that mpe good news. ekosika That all biloko nyonso eza ya yo I brought you that good news that if you believe in Christ, you receive Him, you soki don't ondimeli eternal life kristo now. okoyamba ye mpe kozwa bomo ya seko Someone lelo has to siko receive mutu Him. moko alinga yiyamba ye lelo That's why yango this nde message has sango come. eyaki That's epa na why- yo yango nde that's yo why you otikalaki stay connecte this ti time. sikoyo oza pasi That's why maybe you stumble. yango nde ozolanda But video you still oyo ozolanda ti sikoyo You could have just okoka ozala ostope You can say, oh, obi ya this moto guy. oyo me yo ozokontinue nango Very ti sikoyo God, nzambe azolinga yo alingi He yo loves you. And He's done everything. mpe apesi for you. biloko alola mpo na yo oyo oza mposa osala esengeli ondimela maloba na ye Now I want to lead you in okambwe na prayer to God. mabondeli If you like to receive Jesus as olanda your yesu personal lokwa Lord, kolo na yo personnel mpe sauveur na yo because that's how it is. That's how salvation wana nde comes. sali That's how na you yo have access, right, to the things that the Lord has done for you. kolanda biloko oyo nzambe apesi yo mpona yo See, by making yo ozosala baproclamation oza na nse mpe na monoko na yo your ozotatola your koloba na yo your ozoproklame ozosala badéclaration is made to the ekomema yo See, ekomema yo catapults you to na salvation. kati ya sali So you can okoki do osala that. mo simoyo If you like to pray with that simple soki prayer oza with puta me, bondela bondela mpe bandela maloba oyo oba nzambe na likolo in the name akombo ya yesu I andimi believe that yesu Jesus is the Son. azali mwana na nzambe I believe that He andimi died ete for my akufaki mpo na sin, masumu na ngai and that you mpe raised Him osekisaki from ye the na dead bawe for my mpo na kosikwama na justification. ngai And sikoyo now I Tatoli. confess with my na monoko na ngai mouth that yesu Jesus ya of nazareti Nazareth is azali nkolo Lord of my ya bomoi na life. ngai And I receive nayambi lelo eternal nasuka bomoi life ya seko na into molimo my na ngai spirit. I nayambi receive the remission of kolimbisami ya sin masumu for mpo na my sin. molema na ngai And I declare that I'm ndimi ete born nabota again misika kobanda lelo ti libela in the Akombo name ya of yesu Jesus. amen Amen. Welcome Boyei to the malamu family na of libota God. nzambe, haleluya, haleluya. Hallelujah. Boyei malamu. Welcome. I Nasepeli na rejoice yo. with you. I Nasepeli. rejoice because po ete of your obiki salvation, lobiko na yo because that's po ete exactly yango nde what's ezosala going on masikoyo in na heaven lola right sikoyo now. Bible says biblia elobi great rejoicing about one sinner that will repent here on earth than 99 Abi. just men that need no abi repentance. ezali malamu to the po family ete of God. mpate moko Now, abongani ke when you nek oyo bazala get mposa born again, ntango yo obotami sika esengeli okola na biloko ya nzambe see,
sima oyo esengeli oyeba ndenge nini obika bomo oyo vanda na kati toza na klase moko tobengisami klase ya moboko to école de base eza gratuit ekozala en ligne okoki kokomisama obanda baklase na yo immédiatement lien eza wana na écran eza mpe adresse moko email eza wana kende kuna okoki okende na adresse web na biso okomisama okoki kokomela ngai mpe topesa pole ya ndenge ekoya mpe tokoya epa na yo oyeba nini yango eza classe ya mobuku eza ya ofele eza ya ofele okozwango na français okozwango mpe na lingala soki oza na Congo RDC okozala mpe na français po ete okozala na mboka moko na français okoyoka yango kouta kuna okozwango mpe na anglais oyo eza kitoko mingi kasi ke koparticipe ko topesa mabonza na biso sikoyo ntango oye église oyo eza kaka mateya te oyo ezali église ezali église ya internet mpe mayangani nango mpe toyaka na 14h to 16h dimanche nyonso ntango oye église opesaka mabonza kwa nini eza balobi moko te aya liboso na ye kozanga koya maboko pamba moko te aya maboko pamba liboso na ngai oyebi so ndenge nini okosala yango na nzela espi okosala espi otuna wapi eza espi okotala ndenge nini osala yango otelecharge porte-monnaie électronique ya espi okoki kotia baespi na porte-monnaie na yo mpe obadopesa yango na code marchand oyo moni wana kuna EWC Z6 ekokoya okokopesa mpe na transfert bancaire soki oza libre nango okoki osala ndeni na opesa yango elakisi yo mais soki obikaka na RDC esika tozoya na mateya oyo okoki opesa na partir ya M-Pesa to kopesa na Airtel parce que kolekana na mboka mobimba M-Pesa to Airtel moni code eza wana 08778 ekokomisamake ezoya na ambassade de Christ mpe tokozwa bien ya kopesa yo mais nakolinga obondela yo parce que nayebi ete oza na posa nango tata na kombo ya nkolo Yesu napesi yo matoni mpo na bana na yo ndenge bayoki maloba na yo bayambi maloba na yo mpe bazonguma melo na mabonza na bango ozobondela ete mabonza nyonso ebulisami na molimo na yo mpe endimisami epa na yo esika nyonso oyo bazopesa mabonza oyo tika efuluka mpe ezongisa ya bango na mapamboli na kombo ya nkolo Yesu baya ezongela epa bango na kimia na makasi na kombo ya nkolo Yesu matoni nkolo na kombo ya Yesu Kristo amen. nakoinvite na programme moko spécial na mosala nzambe na biso pasa Christ ekozala le 14 tino le 17 mars ebingisami flux de guérison kozanga yango te ekozala na nguya makasi nazo invite yo ozala kuna ndenge nini ozala eza programme moko kwazali moko ya monene na mokili mobimba okoki omona yango okolanda yango sanga enregistre mpo na yango eza motuya nzambe apambola yo nakozela na mona bino lisusu poso koya kozangisa mayangani na biso te yebisa bato mosusu yebisa bango tozala na mayangani na biso dimanche okoki ozonga lisusu oyoka message oyo oyoka yango lisusu oyoka mpe malamu ndenge nini nzambe azolinga mema biso tokoya tokutana lisusu dimanche koya nzambe apambola yo na bolingo ya nzambe apambola yo.